toujours vivre le DMTV, Billy le Kamalo Bana Ebele. DMTV toujours en avant. Landia DMTV mbote nabino esengo ezana ngambo na biso poto ebike to retrouver bino lisusu poto solo la boyebi kaka DMTV chaîne YouTube nabino oyo memela bino actualité oyo sela bino pe moi ba analyse auto mekaka penza ko sala ngwezala de manière objective to pesi pe moi point de vue na basu to ordaka watongi to moi liso nabino moi muke boyebi ka mikolo nyonso tout ndule na biso izozonga muke za mekomeka ko lamfle oyo beti batu déjà le 15 awa chef de l'état fongoli masolo ba conseil respectant ba mesure barrière pour photo mi batela d'ailleurs on les opé possibilité to kota na moi les dusu ango ndenge to mesani si bino déjà ko rappeler bino ko sensibiliser bino par rapport na maladie au corona pour mingi biso ba congolais to akamwa teti mingi boki to akamwa bato ba doute ba symptômes na ndenge on saganate biso to ubuleke chef de l'état ndenge longola ki état d'urgence ango ko kende kei et kepena corona te corona ezali bandeko to mi batela la maladie ezali to respecter ba mesure barrière to la ta masque kaka pona ko banga manda policier te mais to la ta masque po tozo mi batela bobi que prévention yango nde masolo prévention yango nde zo sala ke ozo maladie te so ozo yango te opesa ngo pe na famille na te donc nyos to marcher bien to nito solo la Trésor Congolo porte-parole yakala ya Fally Ipupa alongo pas Fally Ipupa ba bebana aya komi pas faire abanda porte-parole pe ti akoma directeur ya marketing ya orchestre ya Ferregola boyebika rivalité za la entre Ferre na Fally ezo sala ke na mikolo yo modèle tozo monela masolo innocent balume na Fally ezo simbate. Donc ils aussi mbaté ba fan ya Fally ba ko s'attaquer na innocent na ndenge ya mukete pour Fally moko na zo mon on dirait ana moi titide moko neti okofia la nango pa waze quoi donc Fally azo répondre pendant innocent mingi te mais innocent ye azo zangate moi ko ça moi ba clash et pas Fally pour et puis d'ailleurs nzembo na otay ko bimisa ya Hollandi mingi tant ba otala ngona ba regard ya ba observateur pendant de ba moi ma solo tant ba otala clip ba tali ba omonake nzembo wana on dirait libanga oyo innocent bokaki na mulili wana on dirait zaki libanga pe koya na mutu ya mutu moko boy donc batu bazo attribuer libanga wana donc ba mona ka lobelinde di Cap la merveille mwana bandal ya tongo Fally Ipupa. Alors Trésor Congolo à côté makambango so Trésor Congolo directeur ya marketing ya Ferregola à côté bagarre ya tigre na aigle Mobutu c'est que Ferregola à côté makambango ne miso biso to tela ba faire ngo to mona bongo mais Trésor alobi nini Trésor Congolo koti makambo ngo ndenge nini asiliki pola nini to landa enano nde to comprendre une fois que to landi après to zonga pour que to meka moi moke ko sala analyse moko global par rapport ya ba propos alobi par rapport à ba makambo ngo pende zo salema mikolo yo. Je rappelle que bozo landa chaîne YouTube na bino DMTV yo mtozana na abonné tende onanga ozela nini. Comment parmi 19 000 ba déjà abonné na chaîne oyo s'abonner dès qu'on s'abonne au monde malamoko cloche moka muke ko bima cloche on tina nango eza so yo cliquer kaka ya onde ce que banda repérer information que kota kuna baté image kota kuna baté analyse kota kuna donc eza cloche ya notification to landa Trésor Congolais plutôt se retrouver tout de suite après à tout de suite na ye ça succès na ye na ndenge na ye lelo bo mo diembela obinu bo fula ye mais non normalement mutu oya rolo ba fula innocent balume pour moi c'est Ferré. Ferré a été reçu dans l'émission Papimbo, ma Papimbo a tourné à bi. Pour Nayo, quel est cet artiste qui a représenté Biso Libanda Mboka? Ferregola Loba est clairement que c'est innocent balou, mais pendant qu'il va te belé Badouta, va te belé Babouda. À un moment donné, il faut que tu aies rappelé bateau. Tu as ramené Mama Lam, tu as ramené Mama BT. C'est regrettable. Donc ça dit non, on a fan, oh, bah ça bête que les gars fan artiste.
boa tellement mayele te pour na bino Congo on est à munene boy. Toi on a 26 provinces. Vous pensez vraiment que artiste aux alara moko que yende? Non, c'est faux. Bon, c'est trompé. Ne vous méprenez pas, mes amis. Ne vous méprenez pas. Bon, le manetaya aux azoba, bon manetaya aux amayele. Il y a un moment où dans la vidéo, on se rend la colline inspirée. Ah ouais, n'importe qui a raté. Colline inspirée, bah tanga na unikin, bah mon elo en sima na ngao. Bah bien. Ah ouais, place à batamayele. Ah bah zoba bah la raté. Vous comprenez? Donc, vous avez un fan moro limbisanga, mais vous avez un bête na niveau moro incroyable. Non, on a un fan na zoba lora binote. Moi, on a innocent baluma ba mamba solo. Artiste na mina kenda ko dembe, la kenda ko forcer ma ramna makasi. Eko na ebara été. Moi, j'étais là-bas. Série wana eko na ebara été. Preuve en na vidéo na bo mona ki eko na telemi azo sekana innocent balume. Votre artiste a telemi na coin le roi moi na mawa. Il comprend même pas l'anglais. À l'époque, il ne comprenait même pas l'anglais. Il y a moyen l'obésité, complexe à Télémi, le roi rap, Joe Poster. Oui, bah, on est venu à mener à Bandaloba, Joe Poster. Donc, à Télémi, on a regardé pas Télémi, on a oublié. Pendant l'oba qui est, Soborin Sarazara, danger, à numéro 1, il n'est pas numéro 1. As artiste est normal, le roi artiste est tout. Bah, beaucoup ça, il y a un jet privé, ça, il y a mis tout, il y a un wana boko sabat na poto awa na kin ndaku na ye na muna video nango na chaîne onini Canadian International TV boluka ba video tout na chaîne YouTube na lobi wana na muna ndaku ba sala ba comparaison ba ndaku bo mona ndaku na ye botala ndaku wana so eza pe na ndaku moke star danger o ba mikumisa ka aroza na ndaku bo botika ba bleu wana ba complexe wana bo wana c'est un artiste c'est normal comme tout autre artiste. Comme tout autre artiste. Boti Kolandawana, Trésor Congolo, il est directeur de marketing. Il y a Ferre Gola, donc à mon continué dans 4 orchestres, il y a Ferre Gola. Alors, Trésor Congolo, Bolandi Nenga Lobby, personnellement, Nenga Lobby, Salinga Biente, Nga Pene Salinga Moa Passi. Comme on a que Trésor Congolais attaqué na ba fan ya fali pe na fali yemoko na ba terme o ya utilisé donc a fingi même pratiquement donc a fingi ba fan ya fali a bi ba zoba donc ba tout le monde ba tangate ba zoba fingi ba fan ya fali donc sera fingi ba fan ya fali c'est ka fingi pe ka na fali moké ce que question photo mi poser a fingi ba fan ya fali pour na problème ba ils opposé disons fali na innocent balumé. Est-ce que Maramouane est tali Trésor Congolo? Surtout tali bien modèle Trésor Congolo à l'obéli à Bossani même na statut na directeur ya marketing et wa mu kondimnene ti. Wana za mu kondimnene Trésor Congolo o Bossana wa mu kondimnene. Parce que modèle obimi ozo loba na kiyanke wana moni ko sani no kiyanke. Mais nga moni ke na bitende ni bino bomo na nga na moni ke sopi Trésor Congolo et sopi parce que comment na directeur ya marketing ya faire aya koma ko défendre inos bi pour azo salango siko ezo bima siko lokola ke azo salango pour patron na yazo kokati yango mona loko yo tolobi ke na nenga analyse na nenga masolo ndete o mona ngo tolobi ke et sopi plutôt Trésor Congolo ole et Matissa Ferregola et Matissa nde inosbi parce que yo siko ye wana marketing na siko yango yo pour Matissa Ferregola directeur ya marketing na yo yango e magama marketing wana yo faut booster patron na yo Ferregola mais tant yo sala ba makambo yo matsa faire en quoi yo aider faire tikata ba marka ustamsu balo ba porte parole mais yo te yo ça quand même moi mokondi zala moi likolo ça dit que mutu na yo soko vandi il faut mutu wana sala kapasi e beta fièvre sala yo kaka po yeba ndenge nini faire na komatisa ye ndenge nini faire na kosala ke faire abeta pe 100 millions de vues ndenge nini faire ko beta 30 millions de vues il faut bloquer on a de travail pour musala no nde wana il faut te ka faire maintenant vidéo to landi o te ki faire été o te ki na yo plus innocent balou mais en plus o te ki lisu na fali. Malheureusement donc tu solo ba makambo wana ndengo lobi ata mabe otekili su na fali omoni ba biloko ba rivalité ndenge zo sala boy soko vandi bi obule wenge d'ensemble ba Marie Paul Bakei wenge elle paraît salami rivalité makasi wenge d'ensemble wenge elle paraît mais tant ka wenge pantani koto wera jibe babimi Marie Paul down ba makambo ngo
faut que ben Innocent Balume akoboto la pe place mutu moko boye aoyetola na moto azomata azopusa na yo lali hein Ferregola mutu azana mongongo danger aza artiste complet ane loko pa ko enviété mais concentration na carrière na ye ozamala mingi mais en plus un directeur de marketing passer pour insulter et ça vraiment l'ingité parce que on a tout comprendre yo ça école du Sankara été hein Tolandaka peut tout le monde qui s'exprimera bien en français zo la que moi bagage kozala ce bagage est allié est-ce que vraiment quoi il y a facilement finga batu bazoba modèle facilement comme ça directeur marketing il y a orchestre amnen quelle image vous peut c'est leader na yoza vraiment qui to côté ça li bien mais to comprendre que bande ici la rato moi que ba rendre miso se vida na ngote trésor congolais effectivement au yebi fali mais non yebi fali pas yebi parce que les cas que nous avons moi msala na yo travailler chez porte-parole c'est vrai que muta matisio le sous moi niveau pécio ma fonction c'est faire parce que faire azio na porte-parole ti comme directeur ya marketing aïe tout passe directeur ya marketing mais au cas qui est pas fali tu comprendre qu'il y a là qui moi rando mais rando ngo etinda yote na ba ofinga ba fan ou en fait ba là qui peut batuna yo quoi parce que ou t'es pas fali certainement ça qui peut fan na fali na moment pour le lo comme fan ya faire lo biso olongwe sous fan à faire comme fan ya koto okende donc ils ont vraiment propreté et d'un côté ils ont révélé na biso peut-être que faiblesse c'est comme côté faire wana ce qu'on demabe or musala na yo yonde faut tindika il faut t'indiquer Ferregola pour que Ferre a continué comme ça. Ferregola a un talent, c'est clair. Ferregola a une très belle voix, c'est clair. Il sait danser, c'est clair. Mais maintenant, peut-être qu'il a besoin aussi d'être boosté par rapport à Yandoule. Il beaucoup plus libanda. Pour Awa, il n'a plus grand chose vraiment à prouver. Je crois que Ozala Moussala Mounene Sengel Kosala plutôt que Oyaka Kao Tumba Fali Nandenga Mukete parce qu'on a pensa modèle Popoli Fali Naba Fani Fali Elengi Penza Te Nanimite Keska Ali Betelo Maboko et puis na likamoni na likambo inosbi falo kota no ngote yo kota likambo ya ipupa na inosbi bagarre ya tigre na aigle to tika bango ti côté mema bango wana ba obundeza bitumba bato ba vie bato ba nombre de vie pour kota ngo yo pe foza na ba nombre de vie so yo sko na ba nombre de vie ba mabaku kota bagarre onde no ko kabola bondeni hein Trésor Congolo directeur ya marketing na orchestre ya Ferregola au solo li moi mabe il y a vraiment qui to côté mais biso to analyser kaka to pesipe moi point de vue ce qui point de vue ngo esala qui pesi moi penchant côté to tenga mikaka donc pour analyser qui peut analyser ko kende côté moko boye elingolo batte que DMTV azam mutu ya mutu te to mutu ya mutu te nous analysons les faits tout ça ko analyser ba propos ya mutu et ce qui peut analyse da biso e koti pe na mo ndambo conseil to les kaka donc masolo ngo ezala ngo bongo ma BPT apprendre ou à laisser donc ya ngo ma BPT dans l'esprit te que ça sur une dénité mais c'est une façon de voir to bi que faire artiste na biso to linga très belle voix Muntu Arbo Yango Azate très bon danseur Muntu Arbo Yango Azate a un charisme na et puis à une école à Gaillard le dernier fils né de Wenge 4x4 tout terrain recruté na Bandal na commune à Fali a Muntu Mukete na époque wana ba musicien belé loba nango yemoko ba la na olata ba Pampers musical Barano ba bébé mais faire ba benda une école au salongo ayebi artiste munene artiste de mon pays fier de toi Ferregola mutu o yazo continuer ko sécuriser la biso papa Luambo parce que rumba o dembazo betawana ndesti la Luambo jamais ekoiko daiba na karma pas ba artiste to na posa bazala po batu mingi bakenda raka na rumba bo ke na okas style African jazz style bavieta boulay mais faire jouer la biso pena na odemba karma pas odemba to na ngo posa makasi Trésor Congolo nde babisika faut insister en wana bagarre ya tigre na aigle tika na yo par jouria za musika Ferregola ala na musika parce que il net hein kitoko ta. Voilà, si vous avez aimé, vous avez la like, mais la réaction à nos commentaires et ça bien, c'est pour ça mais mingi bo s'abonner à la chaîne Nabino DMTV, ko bo sanate petite cloche de notification zo bima pembeni. Cliquez wana ou rater les sous-soutés ba analyse à boy. Ou rater ngote. Ou dès que tu témoins les mamans bo mba moko o zoango. Tomi bate la bandeko.
lata cache ne na yo o to bengi masque tango bimi et comme si biso tout ba ninja mais choyate to mi batela to batela ba famille na biso pour prévention nde masolo yango nde leki nyoso tout. Merci nabino ba obolandi biso parce que bo pesi biso quelques minutes ya temps nabino bi que temps la très précieux nzamba sala oka 24 heures kaka na mokolo. Vous imaginez 24 heures kaka na mokolo kwa 24 communes na biso donc tango ya rango pe mingi te mais ozwanda mo na opesa biso merci beaucoup. Tu espérais que bon sepeli na analyse tout ça ce qui peut sepeli te ezapé une façon de voir les choses parce que biso petit point de vue yoko za na avis contraire eza problème te ou exprimer ngopé na commentaire il n'y a absolument aucun problème chacun son opinion to ko boya ngote après tout faut toi en démocratie toi en état de droit auto lokao fati au kumbela biso. Merci encore une fois to espérer au kutana bino sous prochainement sur Nzamba Bateli biso. DMTV vous dit au revoir.